modéro de ta côte sans monde la saga définition théâtre art ezarboye donc c'est que c'est là oh là osiliki diga mo silika ngola beta mo lokolo ah bon ndeti okoma pe moi lolendo moi mingi relation ya bien ezali soutien na bana bande ko aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tikana ibiso ok, ma solo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sami kono ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masolo net mikolo to samba te poto za tranquille équipe makasi penza na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko laxia mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso. Ce qui est on a net, on a numéro on a 00 243 89 51 11 999 numéro et on a numéro moko 4. Si vous avez besoin de promotion, surtout à la sur la www.image la Congo toujours tout ça leur promotion, il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'oroyoté kaka, boutique et l'oroyomo vous avez posé la promotion dans oui ça les mappé. Au monde à moi bien bien. Merci beaucoup la confiance vous ça Rabiso ban Allemagne tout ça na mutumoko aussi que production à Zakuna na compte image à Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate benga numéro on a biso moko to tindi en Allemagne pas ndoko na biso bundes si que production mutiamote mamikolo. Beaucoup de découvrir site eza moko image ya Congo point quoi ko tumuke pour ngai mboka ti na mboka point kito batoto mona point pour la nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Miadabu la métisse noire. Vraiment merci beaucoup na bandeko nyoso tout internaute nyoso ya monde o baza kolanda biso na image ya Congo o ezali vraiment espace oyo bolandaka ba différentes émissions ya bino auto proposa kabino infiniment merci la grande équipe au tozana bango na après-midi à Lelo également Zoé Jinde Kamasama l'homme d'aspect et de respect moi Zoé Nazali Liboso ya Bilili Nabino. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un artiste comédien alors professionnel Oyo Lelo to préféré to Yambaye avec beaucoup de plaisir. Il est avec nous d'un moment à l'autre à Zaokota. Mais je signale que nous sommes précisément dans la commune Yakin, non loin na rond-point Willery. Place ni masolo ya bien zalaka. Toye pina na ligne à répétition. Na kansi Bogota la peut quelques images, n'est-ce pas? Il y a répétition. Oyo même yemoko kuta jouer pour montrer que il est artiste, comédien professionnel. Ayato Yambaye, Naleli. En tout cas, image à Congo de Angot. Ah, toza na Kabamba, rond-point Willery, non loin rond-point Willery. Ah, toi na Eurostar, on y a base na biso. Ah, donc masolo vraiment dans ezawa, donc vraiment awa. Ah, donc masolo na biso nyoso o koto de se pesa batu. Toyeko la musala na biso ya maboke. Nde ba mesala otumbola biso mais nga mona ngo mabeta ngo elengi parce que maboke aza papa wa biso il faut valoriser comme on a parce que ça honneur yaye dans papa maboke en tout cas oumela. Merci infiniment. Toujours na ambiance ya Lelo. Tous un plaisir ya Royambayo bana poto bana partout. Nous toto le tout à l'heure là bazolanda. Tous un besoin de présentation moko complète. Au sala Bayeba, au Botami Wapi, date na yo de naissance, donc date na moi, qu'on fait ça en été, papa, maman, aux accompagnements de la famille et au salinette nini na kelasi. Ah, merci, ma question au nom de la zone des fois, des nation en carrière, nous banda wapi. Voilà. En tout cas, vraiment, merci Oumela. Ça la 4 siècles, parce que on a ça goza na Boania. Voilà. Bon, on a comment on a permanent nous
à part Kombo ya scène Baptiste Aboyebi, comme on a Fiston Nzuki Nzao. Donc Nzuki Nzao, d'origine de Congo central. Hein? Congo central. Tourmi le Congo central. Oui. Voilà, Munyanga. Donc Munyanga, vraiment, donc Munyanga. Mutalingalika, Bumingina Madesu na Loso. Voilà. Né à Kinshasa, dans l'hôpital, il y a Mama Yemo. Dans l'hôpital à Mama Yemo. Le 27 août. Ah, d'accord. 1000. Wolo. Tu as bakisa owana. Tu as Wolo. Ah, mais. Ils ont appelé les sous-moutés, hein? C'est ça, les sous-moutés. Les sous-moutés, bon. 1900, Wolo. Bonsoir à Géona. Merci Baptiste, merci infiniment. Et mais, comme il y a scène, en tant qu'artiste, il y a Mboka Oyo, Congo démocratique, et Zali Baptiste. Ouais, Eza Baptiste. Non, Eza Baptiste, mais Evariaga. Voilà. Tout ça là, déjà, film, les Matumona, na PC Mote Place Aza, grand poète de producteur, na joué comme Jimmy. Ok. Des fois. Donc au Chanjaka. Ouais, producteur, bah non, joué comme Jimmy. Et ça, film, ça, joué comme Nando dédié comme voilà, na valorisé comme fait dans parce que à Sungabi so artiste comédien trop à Drisha motomètre beba zibeba na jope na combat fiana na to je suis dans film o yanga na groupe na je na combo ya Johnny. Voilà, combo ya groupe tout ça peine a besoin nango mais avant cela combo ya maman, combo ya papa aux 50e na famille. Ouais, maman abotinga comme on a Charlotte Nzuki. Ouais, papa abotinga comme on a Christophe Mabaya. Naza, le né de la famille. Dans le nez de la famille. Combien d'enfants? Naza a 2 enfants. Non. C'est-à-dire que. Il y a bien sûr la famille. Voilà. Ouais, Tobotame Belé. En autant à Bango, 2 ans, Ricky Mabaya, Tite, Sylvie Mabaya, Jonathan Seka, Bosse. Non, Belé, vraiment. Lys. Donc ça vraiment belé vraiment basé belé. Ah ok. Mais Yomoko on a qui anticipé biso na nombre d'enfants aux anabango pour monsieur de bien bazana bane belé et bongo yozana bango combien? 20. Te bazabi balé. Na des enfants, na la Beni Gucci. Oui. On a l'aîné de la famille Mobali. OK. Na ça on a Coco. Na derrière Coco. Bientôt ça a 2 ans, ça une année na quelques mois. Nazape na mwana mususu Nathan Nzuki o mama na aza na poto na pesa mbote fondé Marcela place aza ba mbota to voilà. Ah bon. Ah il y a ressemblezate no comment mais seulement biso souci na biso zali gato ba parcours na yo obandi yango wapi obandi masolo wapi précisément. Ouais, parcours na bonance la bref. Na bandi masolo na mi solution mutabandi singa na monde ko tsa monde à théâtre dabano ça pour ça bana théâtre vraiment na banda théâtre na spectacle no caméra banda na spectacle l'école ouais oh misusu ba mandaka boy ba répétition après ba Alexis bango lobi na nini hein liboso caméra mais yo bana na spectacle ouais nga bana spectacle parce que ezalaki pe ezalaki vraiment volonté na ngate donc ndeko to zaki na ende mutu asenga vraiment na ngai abino comme muninga na acteur na moi zate yoko sa mo intervention mo boy et moi passe nga za idéologie mususu mais nakata yo muke c'est-à-dire na limina signaler na ba ndeko bazolanda biso na ba internaute news surtout que normalement monde théâtre yaki bena monde na yo te yo zaki noko ouais ozaki bena donc d'être bagaba oh non yanki moko boye ozaki maître moko boye. Est-ce que notre unité a besoin de signifier biso est vrai ou faux que vous allez qui mettre vous allez qui anti gang vous allez qui nogo na cadre ma solo ya lisano ya art martiaux voilà nenga nezalaga la côté mo face ya kuza dara madon des fois donc sportif davana salon sport na no makasa botama parce que père na donc des fois donc mukua moko vraiment kolanda pembete kolanda baspete tamsolanda esthétique nzoto mais non bon judoka na pesa maître magema mote na pesa maître Tarzan na gatsa France maître Tarzan neveu ya Weranson ya phénomène na pe mbota to maître les casseurs ba maître nyoso surtout maître magema formanga vraiment na judo donc moi je suis judoka. Côté Mkumbusu, maître Bambou, nous formons donc na sportif, mais tout côté dans le monde art.
tozongi sikoyo penza na affaire yango penza nani yango wana akotsaka na kati ya masolo apesa yo pe lelo oyo gwango pe elati yo eloko yango pe esimbi donc ndenge kaka frère na biso moko alobaka ndoto elati nzoto ndoto vraiment elataki nzoto parce que omoni peut-être mususu tokoyeba te eloko moza kati na yo ozoyeba te ta mosusu baninga nde baolakisa yo oyeba na yo te bon mutu abendanga na monde vraiment ya art eza 1000 solutions père spirituel on abengaka ye mutu akotisaka na monde vraiment ke ya oyeba ya kuza na monde ya théâtre 1000 solutions lelo aza na Brazzaville ou bien zao non 1000 solutions azawa aza toza na ye mais sauf que mambo ebele akoma gérant ya azo responsabilité mo ya bateau donc aza gérant ya bateau ya na pe s'appelle grand prêtre Henri Nzuzi bambota trop donc aza gérant ya makambo na ye OK ouais mais toza des fois toza na ye so aza na king to tournera so aza na bateau bantia ba masuwa abunga pe moi muke na monde ngo so muta kotsanga ya kuza eza modero totokani donc modero ne muta kotsanga monde la sanga définition théâtre art ezarboye donc faut kotsa lokolo moko nyonso mibale na kati moko yo za mono ozana mibale moko na kati moko libanda alors kotsa tous les deux au monde évolution nango là n'aura conseil vraiment na mona rapé o epesa ngai en tout cas merci place aza donc pona yo merci eza na valeur à makasi merci vraiment eza na valeur parce que omoni ebele bayebaka tina ya remerciement te et pesa pe mutu courage oyo asali bien pona yo bolamu pona yo là on peut se merci et pesa ce courage ça sous plus on a ça muso muke baksa stam ça so ebele donc c'est important et puis na nzambe ba bénédiction muso funga mara na merci on a bayebaka te merci beaucoup nakanisi toujours continuer toujours et tozana yemoko Batista les Bogards et le poussoir Pembe artiste et comédien abetaka pe bilamba betaka pe forme tenir des fois te ngo cha libaya na de Londres comment te nga cha libaya te José nga ne so chenga libaya na tumbiango nga cha na mutu libaya te mais yo so chenga libaya na tumbango mais quand même ozo reconnaître que José pe azama apembiaka na masolo oh sida bilamba oya boya ese gazenga nakansaki ke no sida bilamba José de Londres na maman na biso Charlie na fils na biso oya sika mona ntsuka na bité so mona ntsuka mais fils na biso trésor loi en tout cas bambota trop sida bilamba umela abike o guerrier sida bilamba muta valoriser peu forme na monde art en tout cas respect voilà mais surtout Keyi Penza à part Modero il paraîtrait pembeni na yo pe moi Duce moi Bobo moi mayonnaise moi bandeko ebele oh totangi musu totangi bakombo te ba représenter nini pa na yo ouais Duce azo représenter Duce premièrement nano aza nano ndeko ngai dans li passa deuxièmement li passa na monde arubé li passa pena li passa vraiment na monde dans monde ba ebele Duce mais pas biologique quand même non pas biologique OK Duce il fit président et un groupe d'Ozaranaye ensemble donc président fondateur président fondateur et un groupe d'Ozaraka moi en tant que collaborateur na Modero okay. Voilà okay. Donc il fit président beaucoup de respect na Pesaranaye groupe ça fait combo hein il y a groupe ango hein fait de l'amour voilà Odozara biso ba mayonnaise bandeko belé base belé vraiment ba Modero Tchouké voilà Tchouké Lomboto ouais Tchouké Lomboto base belé ba tremblement Boutila Didé Boutila na ba msupe ba yaka do tikaka bon na habité evolution soza sur la banane mais na bi ke wana bazana otilelo sauf mayonnaise à sala groupe na Modero mais na bande ko na nyostu bozalaka na bango ensemble qu'est-ce qui a fait que moi séparation moi distance ngo to lo ba mayonnaise basali moi basali mouvement bande ko msu basali moi ba mouvement na bango elo ni salaki question de ça là parce que tu as la force moko et bank ça ba comédien belé oui tu as la force mo boye vraiment banga ba bactérie lemba bactérie lemba mikolo do mona lemba e bouger parce que tu as la force on a en tout cas ezalaka
idéologie moi botono boule il faut savoir force mais biso les mbato ba artiste belé total tona ba kulu to lokola ba ilombe total ba bodo baza hein on dit marape bango wa ba grand so boy bango pega malédiction landa ote basala trop basaba mondima wala mokili on dit Baptiste nandimagité hein nandimagité ngazo nandimagité te zoe moni ngana bisolo moboye bato bamona ngana musika bajija na musika ngaza motema pembe des fois moni vérité musona bimsaka bato bamona ngala lokola mutu moboye amila kisaka te ngama simple donc simple facile wana penza je n'ai confirmé en gros je confirme que bato ebele bamona ko trop orgueilleux olingi moi parti trop hein soi-disant oza trop parti trop yo hein qui yo za moi trop elebi na ngota fabriquer ngai et à moi trop bongayo tout na nini so ngote mapena re na c'est la moto hein na temi na ngana moi scanten na temi na tam subwe mais non c'est la moto bon moto am sole na kan on tja mona ka fier hein mais non c'est la moto boy pe ko pemba ya kuta leki ngona ka kuta l'équipe na ka ba mais ngana c'est la moto et comme ça à destination hein pas un moyen de transport on s'en comprend on moni biso tokola toza chance ouais toza chance on a fan hein oh mboka na ngati muta batu muta batu sola bien ngaba sola bien au moins de fandi boy so za tam so artiste so mot ba dérangement ba mettre ba yanke ba ye so ba bige muta telemi wa Batista asola bien hein Batista na moni ya de mo ba kisi ndetika okoti na mondango na manko na ba kan boye baza les grands caméramans ba kan boye ko banga kutu ko simba mena la kisi kaka enyelo banini ba kan boye simba nan pardon simba nan pardon bon okuta eza ngate eza ya mwana nga Beni Gucci mto na senge kan nga mona nango belé kan eza nango mwana ou bien mwana ya te ya mwana o ngai na kamwe kutu pe na moni kala biologique donc Beni Gucci donc Beni te aya te nanga kotsa banso na basene te bapesa conseil na ndeko moko ayebi voilà bisanga non c'est ezaki kutu te à kota voilà c'est-à-dire que nainga wala kisanga ye wana bamona ye Beni wana za sima caméra voilà Beni wana sima caméra sima baza sima ya les grands réa voilà baza umela baza lycée umela en tout cas ezaka kan ya idéologie na zongo pa ya venanga na baomba lebele ya lokole ensuite Gilles Kwata Fumu Ntseke ya no kota na kan bien pipe donc via ta idéologie et accompagner un peu ça hein si à l'irete faut zanango moi au débarquer pour terminer boye hein Rose Cantané peut très bien donc kan eza mabete bazongo na Guaté Gua déjà ya Guaté na simbi simbi nango simbi quoi la simbi de lo ya te voilà alors nakati ya mouvement toza pe na besoin to eba mouvement na yo vous avez combien de personnes, des personnels au Bazali, nakati ya mouvement, donc vous gérez combien de personnes? En tout cas, il faut soutenir mais qu'à revoir parce que tout ça là il y a un recrutement. Fona Lukasu secrétaire na biso Didier Baïta. Parce que la moni ba te belé sur ba côté. Mais pardon Batista, c'est-à-dire que artiste Azali bien organisé en quelque sorte. Non, on a un bureau. On a vraiment un bureau. On a attaqué le président mais naza bateau ba kumbela rabiso dans la chama bureau nanga eza bateau basara ma bokete ce sont pas des artistes comédiens donc nazo secrétaire nanga Didier Baïta nazo directeur Dédé Bakou donc bango ne dosana bango nazo na conseiller nanga Chirac Lulendo le gars général des FAO le gars général des FAO il wana pe kota artiste pe kaka les artistes kaka les gars yemo grand prêtre grand conseiller nanga kutu yekutu so bandika na ndo chrétien bananga non il faut tika makambo wana lobelaka makambo na yo kobla mwa batu te ngabi to fe na ndenga mabete abi non lobela yo za Batista de Londres ça de Londres tango fort Eric DJ Azaye Ginola Aza Ginola ti de ngange Aza ti de ngange Mia aza Mia donc c'est pas ça donc mutu a mis ça la œuvre na devant public na
soki encouragé soki voilà donc c'est ça bon. Mais eloko moko na moni awa c'est-à-dire na moni Baptiste kuna na lia répétition mais Baptiste bana wana koko tika bango te bakende ko vaquer na ba problème na makambo na mususu ndenge les grands caméramans basalicien azo vaquer na makambo na ye aye asali reportage na ye azumwa mbongo na ye akeindako olie ko yako zwaka bango temps ebele awa na lia répétition ozo ko s'en sortir comment na bango bon eza boulot hein elolo se bandaka na 0 et comme na 1 ça dit on dormi na 4e année donc voilà. Ça dit on anticiper nga kutu voilà donc dormi na 4e année to na 5e ça dit que là tous ça na bango fidèle baza fidèle nga za fidèle bango c'est que évolution est normale groupe na no côté ça té en tout cas le Kuta Mabe tu as besoin de partenaire de sponsor Batista mais yo moko dozomona tomona Batista aza ko rouler carrosse azola ta bien boyi vraiment yozolia kaka yo moko bongo biso ba o tozali ko accompagner yo Batista abani maman na figure de star té donc Batista na parcours Batista attend un parcours abani na mis solution ayana Modero à côté de mon Nzonzi aye pas douche ba travailler douche ba ayana mon Nzonzi ba zo bunda ça dit la vie c'est un combat donc tozo bunda de façon que un jour peut biso atelier à lokola ba sponsor ba coupe muso bana ba sponsor bana ba partenaire biso na moment ezano fo perso donc fo perso donc Batista abuna na imoko na ba ndeko na ba relation na ye na rosa Nathalie ngai na mpiaga il faut na futa chaîne parce na futa na chaîne Nathalie ba ndeko na ngai miki Nathalie emedo kabangu nzamba liège ve na ko kate ve na rosa ata moi 10 chiffres te na otala mbi le grand prêtre Manitou et Mani voilà Manitou ndeko na nga na Salman na mpiaga ko sunga ndeko na ote alors na bolingo na façon na zalaka ba hésitera te so eza ba pesaka na comme ça pe nyongo te so pour mettre ngai alors na obunda parce ya musala onga na ponaka na bandeko yo donc tozo bunda elongo na bango 15 jours que et comme entreprise monene lokola pe ba groupe belé ozo les kanaka tsakin donc c'est ça et merci pour la réponse nayo et ça libiso vrai bien banabatu mais quand même souci les alliés ouais sous ces amakasi on dit premièrement yo na bi na roso na solo muke na effort personne na bundara muke moi muke lo kabolaka moi so ordonnance payé to kabola na roso atam ça à 100% te mendam na sala donc premièrement ça on OK musala ouais volontaire ça déjà la récolte belé dans mutoki na yo babi to lia mutoki na yo o bango ba sala ba tika bandako na bango ba suba transport po to ça misika o ka ya base siège na biso nga utananga côté mususu na commune mususu uta mangota mususu na chango mususu uta lemba mususu uta ba bibwa baza belé par là là fouti transport na ye alors nga sabonga ke bozongo boulot bozongo musala bozongo aventure te l'air déplacer outi musika oyeti tondo sauter tomo sala donc boulot na longo tenir na yo ati tenir mususu donc ça ya boulot donc nzamba juste jamais papa moko na mokili mona sengeli papa se libanga alors na losambo pe na nguya nzambe tozwa ote koloba wa Batista au pesi moi ba référence moi Modero moi nini Duche Tibo salisel na babo sangani na bango mais nous voudrions bien koyeba nani penza o azalaki à la base ya ko aider yo parce que comme nous ezarali kambuya un piston nana pistona ki na masolo etali Nzonzi soko okozala pena reconnaissant non le baron Nzonzi mutara base ya redenga na monde Nzonzi c'est Modero ouais parce que Modero toza na groupe Modero oui na groupe ngo pe ko kufa ko lamuka Académie des Stars kuturo mikolo ezongi mikolo ezongi Académie des Stars de Modero Totokani voilà tozalaki wana leur mouvement omoke na okufa Modero atayi ba fidèle na ye abino parmi ba fidèle nga ba bosaka pe bien batika na ngai ayezo marché anotika ngai te ndeko nanga en tout cas place aza amna eza na kimia Joël Massirika. Ok, Massirika. Oui. Voilà, Joël Massirika, Gesho, na mi solution, na petit namo boy Jericho Betox.
amema biso et pas Chris Sibanga. Biso bana nzoni pas Chris Sibanga. Chris Sibanga non, to bande pas maman Liliane Kakoma. Maman Liliane Kakoma na appelle Sambota trop. En tout cas, mon épékala, na peut-être so azara na monde production. Bambota trop. Maman nango sa groupe mon yaye, azo modéré lokola après sa répétition. À partir wana to mon meka to sapen zonzing na ye, to est-ce qu'on a Chris na batu na tangi to sali la veuve Masirika, o bimisa Masirika, biso zo ata bimana mte. So muta sa ke na bana siko bien ezara l'air que zo siko yo, modèle zo marché na amo comment pas ya Alpha Bokole honorable. Voilà. Honorable Alpha nde mutu siko ke ba film na siko mte sala ke ba to mona ke o Batista to se ba elengezanga li pasa ba simekoli ba bon so sarna chino là na bossang belé donc bimana so maman on appelle comment senti peu moi code moya ba to mo oh non wana nango on sala bien so ka numéro na baso rapi numéro baso rapi nzoka ndeko nanga ici pechanga azana namba ando pesa pe namba bati sabe wana mutu mo boya obina pesa numéro ngabi pesa ko na kota mo ndo sika na mo ngo étrange donc wana pe obwakisi maman masolo ya art martiaux moi makaba kumich esili pour na pongiste na beta ping pong fort na pongiste OK na masa na papi jako papi putu Jack putu na ta France to beta ne ba ping pong de ko ma champion et soanga mabe pour ando gagner ngabi yo ma champion na gagner yo judo so donc compétiteur des fois to sala ba mettre bench ba mettre nani ewabora kovo ponzi ba second ba mettre bibi ba mettre belé ba no ya kana donc to travail na bango vraiment donc des fois et puis nga siko tuna ngani mufona ngani nini uchimata mukila ngando. Nous allons continuer notre mission, n'est-ce pas, après ceci, et on se retrouve tout juste après. Image ya Congo, coin et pas ya la patronne, hein, babi, la patronne Yvonne Niandabou. Demande pour cela qui engagé. Ezaka site moko image ya Congo coin et pas ya la patronne, hein, babi, la patronne Yvonne Niandabou. Voilà, donc deuxième toute sa continuité à ma solo. Dans au deuxième plateau Nabiso. Je crois que tout ça juste on a rond-point Willery. Nakasi bana poto ba comprendre ba mona beauté, ba mona ndenge za ko refléter et zo ko correspondre vraiment na bateau basa na plateau. Donc c'est-à-dire Batista. Nous avons le plaisir d'être avec Baptiste aujourd'hui. Oyo aza ko manyola ko expliquer moi mon masolo il y a groupe na ndenge za ko marcher. Batista. Kombo ya groupe pe oza mona ya natif ya commune nini. Donc botami côté nini donc okoli wapi obotami wapi. Wa ngai pamela na botami nano na Bandal. Oh, ça na Bandal. Nga botama na Bandal. Dans la mona Bandal vraiment. Avec la Bandal c'est Paris. Bandal c'est Paris. Ouais, nga mona Bandal mona Bandalungwa. Na botami na Bandal. Na koli na Lemba. Na koli na Lemba. Na koli vraiment na Lemba vraiment quartier latin. Ouais, na koli na Lemba na quartier latin vraiment de. On a quartier latin. Dans Lemba vraiment na terminé sur un terrain mais fait. Na kola masa nanga ba Jack Mputu ba Gijera Musolola Gi Masinga ba Papi Bobili ba tika biso ba Papi Mupengi ba Zebele ba ma ba Shela Kabengele ba Clemaston papa na Prince donc ba Gigi Bokole na politicien so Alpha Bokole honorable to kola quartier moko ba fait na biso muso ba Mikili ba fait na biso nani comment on fait dans l'équipe bah fait Yokasi Yondo grand prêtre Yokasi Yondo donc fait Yokasi grand frère JP Yondo Jean-Paul Yondo on grand frère nanga donc
ba modéro totokani ata lelo bakomi na banjili mais du moins baza mwana bana mabele donc nde kutana kolala yaka na chango mais apasaka tane nyonso na kati ya lemba na mabele mame ngani nabetaka chaque dimanche toye tokutana na bandeko bisusu wana. Avez-vous de bonnes relations na artiste mosusu oyo lelo boyebisa biso ke non yo okoma pe rancunier tellement que okota na monde nango ya théâtre okoma koyeba okoma kozo ba code libanda et pa ba sœur ba otala biso et pa ba frère ba otala biso na poto oyeba na bana poto ndeti okoma pe moi lolendo moi mingi relation ya bieza soutena bana bandeko mosusu te wana mutabi wa kosi ba sœur ba otala biso na ba frère ba otala biso na bandeko ba otala biso ba yaya nyonso ba salaka di pona biso c'est-à-dire ba encourager biso na musado salaka nga faire na bango vraiment donc ba encourager biso vraiment na musado salaka ko sala ko tina mutu di chiffre ezate mutu comme rancunier na bato non c'est pas ça rancune eza maka mususu babita mo komena karo komaki na na ngubu hein wana moyen de transport wana za moyen de transport juste pour le président mususu oyo babanda pe liboso ba zo ngote hein yo pesa ki yo moi ma peke belé quand même laisser le temps au temps pour ba mususu bazo ga ngopé toka pe pas c'était donc l'air pe bâtisse zo ga ngba mona mabete donc totika pe temps ndenge bâtisse comme ko manquer bango respect est-ce sera déjà bâtisse manquer artiste comédien moko vraiment on a besoin de réponse na yo en tout cas vraiment comme on a besoin de réponse na tikala ngo jamais et puis na salon teza éducation na ngate na kola na bonne dans la bonne famille o ba édikanga très bien na maman na Charlotte Nzoki na papa na Christophe Mabaya donc bien éduqué voilà. Merci beaucoup Nakansi baza to komi ko kende vraiment na site parce que nous avons vraiment besoin ya koyeba ba projet d'avenir groupe na yo ozoleka wapi. Et est-ce que vous avez toujours besoin de batubaya na kati ya mouvement? Batubaya na poto ba pe na besoin pe akoya pe asepela pe na masolo abia atena jouer pe na Batista. Akoya ne pe la ayepe kin ba na ba vacances à jouer na épée est-il possible? En tout cas Fatou Miracle Bambo Tatro, Fatou Miracle madame il y a grand prêtre papi. On a fait na biso Bambo Tatro. Bon, on dit artiste non so en pour ça soutien. Nga vraiment na pour ça soutien na senga ngomba lebele na bi mukolo yaka te yambi laisser le temps au temps tam su mukolo yaka et ça na bien na sala musala nga bien tam su mona o lobi yo moko bone il faut pas lobi yango kuto yango na senga anticiper nga voilà nazo senga na bandeko o ba posa ba mona biloka bien ba pesa nga chance na besoin de producteur batala film on nga ça parce que nga na ça film nga na benga pe bandeko na biso libanda OK ba chape poids parce que Jacques Nzonzi voilà na Jacques Nzonzi était na Jacques de façon que bilongo texte ça filmer parce que ça bilongo texte ça filmer ndeti nani ba ebele ndeti nani so na tangi musu na bossa musu ba moaka mabeti c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre ndeti papa Kwedi OK wa so mo papa Kwedi au moins longo tekama ndeti Masasi ndeti Léa mais wana o ba mingi batu ya groupe salongo ça ya kati bon Léa groupe salongo non deux premiers oui sur yo au Sénégal tanga ra vie de loin mama Kalunga Sila Bisalo Ixi Pechanga Sundiata Maniata Modero Totokani bon Meta, bah Meta pas en kin, Meta en tout cas. Oh, Meta y. Ouais, non Meta kin, habité Soza kin en tout cas. Oza la bienvenue au Mboganao. Voilà. Vous me là. Azoni mabele. La validaire. Voilà. Ginola, surtout Batouana vraiment batika ngate. La validaire Ginola na Doudou Soupu. Le lobé Doudou Soupu sali coupe nae. Alungwe groupe sans souci. En tout cas wana na habité mais non qui sango. Le groupe nae. Oui, pas arena groupe sans souci, azara penangai. Sur le lot, Aza Soussou, na groupe naïe. En tout cas, toi souhaite bonne chance. Soupu, Oumela. Oumela. C'est quoi, il y a Nzonzing Oyo et Elibino Nini. Et ça dit qu'il y a un groupe ou bien. En tout cas, Nzonzing est ça dit que moi évolution. En tout cas, Nzonzing vraiment, en tout cas, producteur nous so. Na banane commercial producteur à Liboso. Voilà. On a soit idée wana, il y a ça Nzonzing, il y a 5 sabactères par-ci par-là. Force à moi, on est ça doit donc Nzonzi a déjà monté ça que le poto que bandero na biso baza kuna na mikili
batalaka biso mpe bapresse biso baencourage biso bavaloriser yango tosenga mpe nasengamba ebe na gouvernement mboka na biso batia biso maboko makasi balemba biso te. Mais je vous signale que parmi grand oyo baya na masolo ya nzonzing akufa auti kokufa kotika biso depuis février, mais c'est Loli Meshia parmi azab muto liboso mais mapé moi lisolo wana nzonzing et batu mususu baye ko zango sima. Donc azab parmi. Alors na ba producteur wana surtout au PC bango ba présenter bango ba merci hein. En tout cas na pesi ba producteur nyonso na muto nyonso a meka. En tout cas au présenter bango félicitations. En tout cas ba umela ba ça 4 siècles. Donc ça dit là bi umela ba umela le mot ba par-ci par là. Ils ni kutu. Ba bi idéologie umela c'est Batista et Lava. Ah, Batista et Lava ne ba sali idéologie ya umela, c'est-à-dire muto asala mo malamu fa umela. On comprend. Mais obi ke ba umela raté. Voilà, yango moni. Des fois obi ke il va mutu malamu. So ya rapport so ta kufi mutu malamu. Voilà. Ah, so biso so do remercier batu, l'air azano na katsa mokili. Umela, yango to sala bénédiction nzambe. Souvent mutu na on a bonne foi. Ozo sunga ba artiste comédien. Ozo sunga ba artiste musicien, on zenga tata ba comédien. Ozo sunga ba ndeko. Ozo sunga libota pe famille. Tika umela. En tout cas, bo umela bana nyoso poto, bo umela. Bandero so muki bo umela. Même yomoko, même autre vision ya Congo. Voilà, image à Congo. Image à Congo. Image dans la vision par rapport à image. Ça, image à Congo. Bo umela. Alors, pour te citer Nayo, Batista, s'il vous plaît, Oyebisa Bisso, combien de films est déjà réalisé et bon souvenir, paye quelques dédicaces. Film est réalisé dans un groupe. Bon, Bisso na groupe wa to sali rappelez combo groupe hein. Groupe na somme na Figuier des Stars. Groupe na biso comme na Figuier des Stars. Voilà. Figuier des Stars est sali 4 ans. Donc, le 5e année, le 24 novembre. Voilà. Figuier des Stars, Dobani na Kosa Leka, où était mon poto, na pesi LM. Mouta bimisa film na LM. Lidi ma fina, ya na gaz, lek ya Wivin, lek ya Suisse, lek ya fils, maman na Hardy, ma fina, donc famille ma fina, batu ba soutena et le Rwanda et Bima. En tout cas, LM. Premier film, deuxième film, na match quarter. Ah, match oui, match quarter. Ah, voilà, c'est quoi? Na solo na grec. Na greco musique, a sengaki abimsa film wana. Ça dit match quarter. Tout ça sous na balle de match. Balle de match. Papa chéri, bambo tato, na ça on a vision papa chéri leader à Pembe. Allo bani. Oh, c'est que c'est oh là. Au siliki? Diga moi sigango là. Ah, toi fâché? Moi fâché pas. Ah, c'est que le pas on se peut son bambo tato. Ah, ça bat de match après na ça là. L'air en voyage dans Kenya, tu sais, bandero ba ça film après ça quantité nango, ezaka affrontement. Tout le 4 films déjà. Affrontement après de ça là, oui. On continue 5e. Affrontement après affrontement, tout ça là sous Marie-Jeanne Bololé. Après Marie-Jeanne Bololé, c'est quoi toi na ya Johnny. C'est quoi pas moi qui a Johnny. Non ça là, na brisquer un peu. C'est que ça rencontre dans ça, c'est que japonais léopard mboga. À côté de ta bête, tu as le salanga bien. Et ça linga bien, au check quelques dédicaces pour te remettre déjà dans mon souka. Ouais, c'est quoi tu as le salanga bien. Ah ben t'as moi le colo, c'est que. Pour idéologie, oh t'as monsieur Johnny dans la salle bête à ma colo, n'a jamais pas naïe. Ah, n'a jamais pas naïe. C'est que. Bête moi le colo. Ah bon? Yango senga donc faut kenda na po spectacle déjà jeté. La performance ya Kindoki, on doit ici bango. Oh là 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 là, oh là 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 là, c'est perdu. Donc Batista a gagné nae. Merci beaucoup. Non, personne n'a c'est que. Ah, c'est que japonais, léopard. Ah, idéologie. Léopard, en tout cas, on est ensemble. Tous les pour nabino bango nyoso. Et puis on appelle ça bana poto. Voilà. Na pesa bani na pesa moto na Adri surtout bango ba volo Adri chamotomete beba si beba venance la ozoya Emedo Kabangu Nzamba Liège Verzan Akin Oumela honorable Alpha Bokole Oumela Chanel Malonga le zier troublante Bambo Tatro na bo santé européen ça fait un général de forme tout le monde à Lulendo depuis Kenya. Mon général
nakangami sekeseka kanga makaboy nga nakangami mais respect mon général général défend wana fait nanga pesa mo ouverture makambo so su cop nyosa bien abenga ngai petit nanga tout ana mutu boy petit nanga kende Uganda petit nanga yaka Kenya donc en tout cas fait respect trop connaissance maître Roba Nsumbu mutaka belanga $1000 na Kenya Paulé Wanga les millionnaires moi Mirajabu Bambota trop et puis famille na mobimba na pesa mota trop Benny Gucci Nathan Zuki Mami Marcela Fondé Lili Mbayabo Manitou les grands Manitou Nakat Salman grand prêtre Mani Lili Mbayabo Naozela ba plan. Merci Angèle Mouswahili. Ok, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à Barza qui était derrière la caméra. Merci Nangamoko Ndegonabino, Zoé Jinde Kamasama. C'est par ici que nous mettons point final. Merci à Yvonne Miandabo. Merci à Hervé Lola. Monter, il y a solo ou à monter film à Yesu. Tozala Zala. Tozaki na artiste Nabino Batista. Non, les beaux gars. Merci. Goodbye. Personne non Joël Kabela. Joël Kabela. Joël Kebal. Joël Kebal. Kebal. Wana petit nanga do ya lemba mabele mame chochocho mboka na yo Kebal umela. Merci mon Frida, goodbye. Merci. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika ils sont ok, ma solo est bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron nangaye yo na paye bisibino. Bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tanga na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à la sur la www.image de Congo toujours tout ça leur promotion. Il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'oroyoté kaka. Boutique et l'oroyomo vous avez pour sa promotion en ça les mappé. Au monde à moi gain la bien. Merci beaucoup la confiance vous ça Rabiso. Ban Allemagne tout ça na mutumoko aussi que production à Zakuna na compte image à Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate benga numéro on a biso moko to chinjo en Allemagne pas ndoro na biso Bundes si coproduction Ntiamote Mamikolo Boko mo découvrir site eza moko image ya Congo.6 point tu quoi que tu muke pour ngai mboka ti na mboka point fera kitoba tout mona point pour nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Miadabu la métisse noire